Kinshasa. Mikoloto sangalakela mosolo ya mboka Kongo koki motongoli misoleko mpona kobongisa Kongo evidi bongi yokala ye bongi yosala moto nyonso tomona Kongo ya moninga kokoyanga Kongo, Kongo nde mboka, mboka ya bakoko. Kongo, bokomona pamba, lobi, bokokamwa yango. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Comprenez, à l'image, gare centrale, déjà vers boulevard 30 juin, on est là. Congo, bokomona pamba, lobi, bokokamwa yango. Mpona kobongisa Kongo eveli bongi yosala bongi yosala tomosoto boya Kongo, Kongo ne mboka Kongo, mboka ya bakoko. Mpona kobongisa Kongo evini bongi yosala ye bongi yosala moto nyonso tomona la fête de petit, la fête de l'enfant Jésus à Kinshasa, voilà. Félicitations au gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Voilà.
Ouais, c'est beau. Hein? Voilà, messieurs, dames, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes au BioNews Télévision, Daniel Lebika. Voilà, gare centrale de Kinshasa. Kini Bopeto. Voilà, fête de l'enfant Jésus, Bethléem à Kinshasa. C'est beau à voir, sérieux.